Si papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to bengana Kabila poza na bokonzi. Tshisekedi Félix moi papa Etienne to bengana Kabila poyo ya na bokonzi. Jusqu'à maintenant, notre sentir qui kinoiserie à Félixité. Nous allons pour ça le secteur à toucher. Toboy ba slogan, il y a le peuple d'abord, au son néani. Nous allons pour ça beaucoup plus Félix Tshisekedi azala un vrai kino alo ba muki poison lo ba trop, alo bi petro. Biso ba kinois, ba congolais. Nous allons pour ça to beta Kagame na est wana. Kala neo za costaud, Congo za costaud. Biso ba congolais toze belé. To beta bango. Insécurité est ici là. Bamongo baoyiba ba politicien boyiba zoyango soma mandoki biso mo bakino tozali ba congolais to kotela bango na est wana zambi to kotia likolo wapi salite zoyoka ke salite leki eza lisusu oyo alobi kini nini toyebaki liboso kini bopeto alobi Kinshasa ezobonga me komi Kinshasa ezokufa Kinshasa ekufi conseil to pesa ye oyo ya sala kite na ne wana 2024 alite parce que mbo yaza mwa Kinshasa atala na komi na ye aza mwa Kinshasa ta komi na ile nzele zate bumba atala na mboka na ina mabele na ye moko oyo pesa ye pouvoir wana ko fane bonga tolingake mingi abongisa biso ka ville Kinshasa ka fati social ye ba le peuple d'abord. Le peuple d'abord est à la discuter. Gouvernement a chargé le ministre, Miyibi. Biso moto wa docteur ministre biso to ministre. On a conseillé la tika ba promesse. Azela ka réaliser, après lobby non pas promettre sans réalisation. Comme si on a cette fait peuple congolais ici. Parce que le peuple a cette fait na mandat na on a promis que le peuple va au pouvoir à réaliser. À réaliser, Malouana promet le peuple qui a rendre Kinshasa ville moins propre pour les ville Nyoso. Et jusque là, comme ils ont ville les plus sales pour les ville Nyoso. Qui sait où ils ont bon coup tout est. Hein? Est-ce que Mamouna va oublier pour la Bumba au Talango? Vous assure. Est-ce que Bumba les gars la commune Kinshasa, Barumbu Lingwa la Gombe, Atambola, Babanzela, Roi Kasai, Itaga, Kabamba, Roi Kading. Kato ibumba mona ngote conseil nanga ke arbongisa yango ndenge akutaki akota no papa tika ngo salite po ko na bongisa ngo pour le peuple congolais alinga esili état que congolais ya liboso na félicité po tokota ni asikana elo mais yemoko atala activité ezate biso ba mama tozo souffrir ya welela bongisa biso banzela bana biso baolia te na bona ne boto za ya konyoko biso ba mama tozolela zambi to kotia likolo wapi salite zoyoka ke salite leki eza lisusu oyo alobi kini nini toyebaki liboso kini bopeto alobi Kinshasa ezobonga me komi Kinshasa ezokufa Kinshasa ekufi conseil to pesa ye oyo ya sala kite na ne wana 2024 alite alita bongisa mboka oyo ye kutu tobosana deja po tobaya toboyi biso tobela AVC ya tika po biso tokufa ya zaka po ya lobi ya beton biso nde bato tomérite beton te tomérite liwa abongisa oyo asalaki te asala na suki komona nga Jazz Nembo ebele badinga na kombo wana nazali kinois congolais de mon état. Besoin que le gouverneur de la ville province de Kinshasa Daniel Bumba azala pragmatique. À la théorique, on a assez vu dans ce pays par rapport à nos autorités. Baza beaucoup plus théorique, baza beaucoup plus slogan, baza beaucoup plus pédagogique, baza la pragmatique. Ville à Kinshasa, et au Senga, gouverneur Moroboy, azala mo mukie le roi Kimbuta. Ça dit que moukmoa le banquier, mais à ça m'sale belé azala na esprit à bakinois. On a vraiment besoin qu'on ait un gouverneur Kinois, qui connaît l'idéologie, aïbi nenge bala mai babayara bazododo, aïbi nenge bakuluna place nenge basololara, aïbi nenge baya babayara noir, donc à comprendre la réalité na abunda pona ba avantage que peut ba intérêt ya ba Kinois. C'est-à-dire côté nzela, côté pe boulot, tobo sa boulot, ba Kinois bala boulot te. Ba Kinois bala boulot te. Daniel Bumba yo faut ba koza gouverneur ya salubrité te. Et le roi a tolobé la trop dans les émissions, dans les médias,
gouverneur azalaka ya salubrité te, gouverneur azali pona plan nyonso tu ya ville, plan d'urbanisation Kinshasa ezozinda po ya nini, kirage esalama te, bokire bacanalisation d'eau ekopermettre ntango mai ezoya ezwa quand même nzela ya koleka. Tozosenga na Daniel Bumba wana selon ngai tant que kinois, tozosenga na Daniel Bumba amekana korecadre nanu image ya bakinois lelo bakomi trop de drink, trop de makambo ebele, bamomi baotambola mpe mabe mpo nini pasi eleki na mboka. Donc bocréele baya ya ka baemploi bomona makambo ebele ezala vraiment te oyo ekoderange ville province ya Kinshasa. Phénomène kuluna ezodérange biso bakinois. So bokoki yango te na mandat Daniel Bumba biso mo bakinois tobanda koboma bango boyeba yango tozozela pena, donc bosala mosala nde toyoka ndobo esala mosala. So bokoki te biso mo nde tobanda koboma bango. Si papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tobengana Kabila poza na bokonzi, Tshisekedi Félix mwana papa Etienne tobengana Kabila po oyo na bokonzi. Jusqu'à maintenant non to sentir ki kinoiserie ya Félix te tozala posa ba secteur à toucher. Toboyi ba slogan ya ba le peuple d'abord oso ndenge nini tozala posa beaucoup plus Félix Tshisekedi azala un vrai kino aloba mukie po azoloba trop alobi pe trop. Nazoyebi se papa Félix mokonzi na ngai mboka, mokonzi na ngai donne na abona oso na mokonzi na ngai papa mokonzi na ngai koloba mingi te po lobi trop 6 ans yango sala nde boulot biso ba kinois ba congolais tozala posa tobeta Kagame na est wana talaka nde oza posto Congo za costaud biso pe ba congolais toze belé tobeta bango insécurité est esila bamongo oyo baoyiba ba politicien baoyiba zwa yango soma mandoki biso mo bakinois tozali ba congolais tokotela bango na est wana économie eza fouti toza na régime à le peuple d'abord toza na régime oyo to imprégné social, c'est-à-dire tant tozoloba eke esalama te tokomonyonga tokozala na kana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makasi koleka Kabila, puisqu'on supposait que Kabila il était un étranger. Félix toluke nationalité ni sala malamu au garantir pays, parce que yeba ke soki otiki biso lelo boy na nyonso toloba nyonso ezonga kaka na bo comprendre ezonga na bango. Donc tosala la mboka ebi ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ti alongwa na mandat na oyo a sauver Congo atane lo moko osimbisa. Pour imaginer effectivement. Donc c'est tout ce que je pourrais dire à ces deux personnes là. Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, na gouverneur na biso ya ville à Kinshasa Daniel Bumba vraiment beau sala. Daniel Bumba ko pesa gentini ngobila raison te. Malgré bato baolinga sala ya osala te ya sala yango po toyebaki nani ngobila saini elo te atika Kinshasa salite ya ye topesi chance mais Kinshasa ezaka toujours salite ville ya Kinshasa eza soni makasi abongisa nzela eza te bazosala na bango bazolongola biloko na baterase mais bazokende kobwaka te mbula so ebeti makasi serikali ezozonga kaka deza loka baosala na bango eloko te bacreye baemploi bagene wana baoyo batiki bakuluna na bapia bango ata misala na to baobimisa basalite bango baye balokoti yango eke mbala moko mpo mboka na biso ebonga tozolulaka poto mboka na biso eza pliske poto parceke biloko bato ya poto bazozwa ezowuta mpo bamboka na bango lelo ebonga mais pasimba mpe mboka na biso toza na bacuivre toza na nini toza na nyonso iphone bilo basala yango ewutaka na Congo. Mais pourquoi pas biso pe tokosa mayele wana po mboka na biso ebonga se babongisi mboka tokoanvie libanda te donc tozoplaire kaki babongisa biso abongisa parce que ye aza mwana ya Kinshasa atala na komi na ye aza mwana ya Kinshasa ata akomi na ye nzela eza te Bumba atala na mboka na ye na mabele na ye moko oyo epesa ye pouvoir wana po fana ebonga tolingaki mingi abongisa biso ka ville ya Kinshasa ka fati social ye yoba le peuple d'abord ezala lisu te lelo bamama bazosouffrir tala mboka fete bino moko boza bana kini botala oui botala sikoyo yozotambola na bamicro baladere ozopesa bato baloba mais yo moza conscient oza na combien na poche wana oyo ezaki po sepela opesa na famille papa abongisa vie sociale vraiment atala yango le peuple souffre
le peuple souffre. Moment fait en haut, tozo sepela te mbongo ezate fo poto etindela biso bambongo. Tozo to de la agence, oui, ezala te toza bana kini peza mwana kini. Président ya nini ya Congo azape mwana ya Congo. Donc abongisela biso, ba fonctionnaire bazolela ba soldats n'en parlons pas. Bongo biso ba petit peuple. Tosuka ndenge. Papa atala kana biso. Toza a diffreve comme na mama abetia. Conseil na kopesa ye mpona bana classe sava mpona biloko ekita. Mais bapapa oyo atia bango mandoki minene wana bazobebisa mboko ye aza nebie motema polele. Motema polele bapapa na mandeku wana na wapona moko. Gouvernement na chargé ya ministre miyibi biso moto wadakuna ministre biso tolingi. makambo ezaka oyo asalaki ya 2024 ya 2025 donc atiaka misala mpo babulo eza te taka bajeune donc tobunda toluka me misala eza te donc boyeleka na mboka bani bapolisier bakanga bamisala eza te donc eloko te kaka pambaka boye bakangi donc bakabondage fort na kati ya yaunda donc atiaka babulo tosalaka 2025 aprogresse apesaka misala mpo tosala te continue na pati kaka topesaka mbote papa donc apesaka misala kaka donc bajeune te 2025 eleka kaka na 2024 eleka oyo kombo na ngai bien eri nono toza na avenue du fleuve na quartier Yaoundé. Bon, conseil na opesa chef de l'état Fachi Benton eza na 2024 alayakaki biso ke dollar ekokita biloko ekokita mais arealiza te. Donc so nazalaki conseiller na ye na ano ezoya na conseil na okoki kopesa eza ke dollar ekita nani dollar ekita biloko ekita e mboka ekotambola malamu. Bon, politiquement parlant na roloba a renforcer ba soldats ba FARDC na biso ba conditions za malamu te. Déjà salaire ya malonga te et ba minduki ya ba guerre vraiment eza ya malonga te ya makasi te. Donc soki luka abongisa déjà salaire na bango atia ba famille na bango à l'aise toza sûr que tokolonga guerre wana. Bon, nga conseil on a opesa na excellence Daniel Bumba eza ke ville ya Kinshasa eza munene e banzela eza muke tomonaki récemment na poids lourd na boulevard bakomi kokanga. Donc obanda tongo ti 14h babis et obanda au Mataville sans unique et de 15h jusqu'au soir komateza esu te kaka kokita système wana vraiment epesi biso lisusu pasi makasi abongisa ville. Donc moninga Gentini Mobila ayaki na Kingo Peto mais jusqu'à présent excellence Daniel Bumba toyebi te soki aye pe na slogan nini Kinshasa ezobonga. Oui, Kinshasa ezobonga mais bapesa bana mboka bamisala ya konettoyer ville ya kokomba. Donc atia ba ekota tinex a biso toza macadamisé l'avenue du fleuve grâce à excellence Chekoko Mulumba toza macadamisé. Donc soki ki ya kopesa bana mboka misala biso moko tobongisa rango juste $5 par jour et ça eloko te. Donc mbongo gouvernement toza na mbongo ville ya Kinshasa tête de ville eza na mbongo apesa biso chance biso moko bana mboka tomeka kobongisa ville na biso ozala malamu. Et là, le besoin de vie sociale. On a la vie sociale vraiment les athées. Vie sociale les athées. On a la vie sociale les athées. Vie sociale les athées. On a bango bateau to votera bango biso bango na bango. O baya ka bakosa biso to voter bango. Kasi te na lo. O ba biso to voter ba bango na bango. Yo ka ba kosi biso to voter bango ba si bokonzi. Apo ba renye na bana na bango. Biso pepe totikali tozo souffrir. Talandeti ville Kinshasa boy bambouteillage partout pour la président nzela ye moko alekaka kamana na embouteillage mo président mona ville ya munene lelo so banzela ezali c'est que biloko ekokota na mboka na biso pe na ville na biso
souffrance ezala te nzela nanu elo biso eza na nzela popo mboka ebonge eza na nzela po toza bato banzela bamaluku baplateau bateke bandundu banini banzela baoza bien te mais biloko mingi eutaka kuna na province il faut abonsala nzela so nzela ye banzela voyage mpe elo liboso eya su douane ino biso ya douane bato basala bacommerce nango baso babilo libanda baya nango awa taxe ya cher sikole waya nango ala wamatisa ebomi biso mpo na ngai Daniel Bumba nonti namona me baide na ye oyo tozomona eza bien ezobonga tozalaka na André Kimbuta tozalaki Gentili Ngobila mpe lelo oyo mpe Daniel Bumba oyo aye baide na ye kozala nango toya besoin balabala ebonga propre bango azalaka bonsala ville Gombe kaka bapesi bango bazala lelo prince yango awa sans fil kuna kote ya son excellence Jean-Marc Kabund kote azali quartier na ye wana prince ezali nzela esali na grâce ya honorable ya Jekoko Mulumba soso ya mboka kungulu wa kungulu conseil napesa ye 2025 bavenu ya minene po baroute ekoti te bafungola yango bakotisa baroute banzela mpo ezala bien ntiasela monene so otali na fleuve boye na se boye kuna nyonso toya banzela bakotonga biso banzela biso bingo ati aéroport banzela ezali kuna basite mpe basite baotonga kuna. Merci.